écrivain géniteur de la troisième voie. N'est-ce qu'on comprendre ce qu'on a répondu à la question on position nanga. Position par rapport à la majorité, par rapport à l'opposition. Ni de gauche ni de droite. Voilà. Tango to banda qui troisième voie comme courant de pensée de socialisme et libéralisme ezali. Socialisme ezali ni l'opposition ni la majorité. Ezala qui kaka courant de pensée. Pour moi biso ezala qui ezala pouvoir, ezala opposition et si ka bolamu ko uta to soutenir to kende liboso. Mais to comprendre que na kati ya pouvoir o bolamu ko uta ka lisusu te. Et puis na kati opposition pe mabe ezali. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est plutôt na 8e mois de créer parti politique et à liboso et à 3e voie. Mais banda kala nazala qui d'abord na parti ya Martin Fayoul na 98 99 SID tango Martin Fayoul a sali parti politique d'abord na 2006 nazaki na Renaco Rassemblement des nationalistes congolais to soutenir Jean-Pierre Bemba na premier tour bande ko nyonso bazali ba émission nyonso zali wana bande ko bomanza bande ko tututu bayebi ezali ba document basenge ba bimisa yango wana toke na deuxième tour to créer union pour la nation naza na kati ya direction politique mutono saza archive ata na komba basanga belevo sangi tolongwe kuna to perdre l'élection na Jean-Pierre Bemba mais tozaki choqué l'élection ngo peza ka triqué mais si Jean-Pierre Bemba ndimi yango ndenge to pe choqué na 2011 Kabila tike l'élection mais tiens c'est que na biso to banda nye to zela metile l'autre lali pongia ba bébé mais au regard siko ya nyoto wana nde obimisi siko zela on comprendre ce qu'on est to kokoma mbala moko tokei tango tokei na 2008 Martin Fayoul a sali parti politique alobi eza parti opposition te majorité te parti à 3e voie nda bengi ngai na ke to travailler na moni clair te na bimi avant ba élection na ye bato ya MLC be ko benga ngai banomenga responsable ya mwamba ba document ezali tango na moni pe esale eza malamu te na bimi déjà en 2006 to travailler na Willy Mishiki na compte ya parti moko inana je pense na moni clarté na bimi po mabe na nga peut-être ka liberté wana après avoir les élections bato ba comprendre nga ta to kana élection nga na soutenir na sécurité parce que nga ka sincère hein na ningita muta contredire ngai na mutu moko avandi le candidat numéro 1 andeka jamba bimino na ningina na candidat président de la République il y a 3e voie on se comprendre na ndimi na ko vérifier boye aza mandataire extérieur na Rena Telsat si au moment à postuler mais naka mutu ya Kabila na bio donc a rouler ngai na combattre ce que tout na Albert Moleka tango toza na réunion du 26 au 27 octobre ya la semaine ya campagne ça qui 2 jours na même ligne gana talaki wana mutablo kaki bango pendant 2 jours ezangai ti responsable moko la secrétaire tema lobby Albert Moleka yo zo représenter IDPS maître Nkulu yo zo représenter PPRD fu muto ta bloquer bino awa bino siko parce que gana baki na bango to signer acte wana te pe to ndimate to lancer élection na bana makabebe ya koloba mais le respect que nous devons à M. Tshisekedi ezo tarder biso to bamakambo mususu mais il faudra pas que bato azo kosa que bazaba combattant baba luka baba nous soutenir régime là to koyokana te alors zela na chité wana mama po na comme place wana so ko tena image wana 26 okomona le docteur Njoli me remercie et il dit à Ngoy Mulunda que c'est Fumuto qui a plus travaillé pendant ces 2 jours ici biso zaki pour te que to lancer campagne parce que aucun élément des preuves pour qu'il y ait transparence n'était au rendez-vous du 26 au 27. Mais c'est le PPRD l'IDPS qui avait accepté que Toke Nekaka. Alors aujourd'hui, le même choc que Tozwaki na Jean-Pierre Bemba, Ngai Fumto Nazwaki, na Mukoletien Sekeda Lobby, Tovanda. Alors Tovanda ndengeni ni pouvoir le peuple, baboto le peuple, tika peuple azalo ya lingi. C'est dans cet élan-là que nous sommes en train de dire il faut besoin de la diaspora, la province tous à la uni pour te défendre Mboka, na biso. Alors, le lot, tant que ce que tu sais, quand on monique aventure sur l'aventure, il faut que 3e voie créer parti na emoko pour assumer l'élite naïe. Nous sommes en position à 3e voie par rapport au socialisme et au libéralisme comme pensée politique. Mais présentement, nous sommes à l'opposition. Mais quelle opposition? Nous ne sommes pas de l'opposition institutionnelle. Nous ne sommes pas de l'opposition radicale, nous sommes de la 3e opposition à la recherche du 3e pouvoir au Congo. Première opposition contre les Belges, 2e opposition contre Mobutu et 3e opposition contre les antivaleurs, qu'elles viennent de l'opposition ou de la majorité, nous les combattons. Message néal Eloye, Azana Likambo, mon côté, la diaspora. Mais il faut comprendre que nouvelle pensée.